mbote pe boye bala mona ba activité sera bino tozali wana pona ko sepelisa bino. Alors lelo ngayo nazali libanda ya stade ya Martyr donc tozana explore ya Pasteur Mike Kalamba bino mo bozo mona batu baye ebele okumisa nzambe koyemba kobina pona ko sanjola nzambe ya bomo donc bakosela mukolo makambote mukolo ngo kokaki tozeli le 27 agonde lelo le 27 juillet 2024 donc stade déjà plein à craquer donc bana mboka baye bana kisasa baye donc bafuti ba billet ba uti ba province baye concert ya Pasteur Mike Kalamba yango ndeko Mathieu sunganga to kende to solo na bandeko baye concert filmer, pardon. Pas moi. Bandeko balanci donc toza na palais na stade de Martyr donc tozo sola bandeko mbote ndeko pesa biso kombo na oleka bodibo bozo banga caméra oh pesa biso kombo na comme na Angela ye concert elo ni sali kara o yara concert tina yo ka banzembo oka on ga Pasteur Mike on ga kemi sana akapela nzemba Pasteur Mike mère bonjour yo peto ye concert bonjour madame bele bo poko tite poani nazo zela bandeko na ngaba ya potoko ensemble okosebisa mwa kapela nzemba Pasteur Mike Kalamba bisenga lole tozobinela lelo tokobina tina suka satana linga te tokosukisa ngo victoire est pas vraiment merci beaucoup tozo tambola tozo kende tosola bandeko baye concert donc bozo mona bino moko toza ebele à craquer donc batu baye penza kobina baye ko célébrer baye ko binela nzambe donc bazoya kaka donc pour comprendre la police ozo sa musala nango parce que batu penza bazoya ebele to moni bandeko awa to solo la ndeko mbote pese biso kombo na yo Ketia kombo na Ketia Ketia siko Ketia to moni ko zaki na kato bimeli suni batu baleke ebele ya solo wana place nyonso esi esili omota bato teni libanda bavandi tina se eso siko yaki concert okoti concert to bini na libanda te na keta na live ogeta na live kasi avant to kabwana mwa kapela nzemba Pasteur na ebo yemba te bo comprendre mwa mboka mbote pesa biso kombo na yo kombo na nga frère Ama frère Ama to mono ye concert Mike Kalamba maintenant okoti te yebisa biso elo on ne pousser ya concert oyo nazwi di billet nanu nazwi billet te tala bo omoni eloko esalama so nazwi billet te nanu nazwi billet te naluka ezala nini na okota kaka il faut nasombaka billet na confirmer ke nakota concert ok mais pendant que lozaki c'est biso mwa kapela Pasteur Mike Kalamba j'ai raison de te suivre partout j'ai raison de m'accrocher à toi. Merci beaucoup. Tozo koba, tozo mona batu bozo mande ko balandi bozo mona tala pena la police ya ko sabusa no ya vraiment du monde. Batu vraiment baleki tellement ebele. Donc to solo na bandeko to tuna bango na nuni nezo le kawa. To tala bandeko msusu tala batu baleki ebele donc batu baleki tellement ebele donc so yebite okopa makambo beba koka. Ya bisa biso noni leleki amambo. Ubatilika bambona bango batinikela batu bongo vraiment. OK bandeko bo comprendre donc batu baza tellement ebele batu bazali tellement ebele bandeko balandi bino mo bozo mona donc plein eza awa à craquer donc batu bafondi ba billet ba uti ba province ba yena kini a kutu tous les 4 districts kolobate donc na batu kisi bazo sala ba crise awa soko yebi tozala ka muta tension ba biloko boye koyaka te to so la mbote mo mboka
Bote moi mboka tomona na concert. Bon comprendre ya zo koloba te toza kakawa donc na batu na la police donc eza somo lelo concert ya Pasteur Mike Kalambai donc tosola na batu tosola bala mboka bapesa biso makanisi na bango. Bonjour papa. Bonjour. Tomoni on a concert à frère Mike Pasteur Mike Kalambai awa oza libanda ti sono ko te pourquoi. Ok, mbona yaki pona kota vina moni peloton bato baza libanda mbo moya ko se busile zate taka kotindika na bato vomie na tika na libanda na zongi na nga. Ok, sikoyo oyaki concert au quotidien olingaka Pasteur Mike Ming. Est-ce que vous savez biso ta kapela tenze pa Pasteur Mike Kalambai? Olobi? Na lingaka moto nyonso to. Ozomona. Ok, mais soki olobi olingaka ka Pasteur Mike, cela veut dire otie bato mususu pembe po bazé ele. Amour ya bonne mélodie. Oza mélodie. Na yaki poto célébrer. Vous comprendre? Na yaki poto célébrer. Il fait que non bato baleki mingi. Bon, Nzamba si amoni déjà. Forama qui depuis 10 heures yondo le ki singonga osala ki violence té. Ah! Est-ce qu'il faut ça la violence? C'est toi que bato tokoza le belé bato. Violence au sali. Moi ba misu bazongi bayaki malamu me bazongi bazali ko boiter ba misu bazongi ba sapato ezate makolongulu. Moi keza malamu té. Ça va, merci beaucoup madame Botelayo. Ça biso kombola yo. Maman Micheline qui Maman Micheline to mona na concert à Pasteur Mike Kalambai. Yebisa biso ndelo ni motivé oya ko komisa nzambe longo na Pasteur Mike Kalambai. En tout cas tellement que na lela papa Mike Kalambai, c'est pour cela que na décidé qu'il na soma billet na ngai na ya. Donc na kokoma kaka na porte awa et ça linga déjà somo, c'est pour cela que nazo se limiter kaka a na porte kaka pona zonga. Dans l'essentiel otai makolo na la salle de martyrs. Bote ndeko. Mais to komona na bino na ba policier donc mbutu pesa biso kombola. Komona ngai frère Michael. Eloko na mona na tena vie na ngai mais lelo ata bato bakota na stade de martyrs. Tozokoka te. Eloko yo na Congo première fois na ngana mona ata fali kutu boye te. Moto asali benda plein. Ça s'appelle Magas. Ça les débordé. Quand c'est bon qu'on a voté pour capella nzembo passer ma caméra. Nzembo ah, nzembo kimi bon ko mo veut dire nzembo kimi moi te la moi ngoka. Bote mama. Pesa biso kombo la. Kombo na nga JP to na koto moni wa na concert ya passer ma Kalambai yebisa biso. Vraiment na sepeli mingi komona nde nzambe asali na musali na ye makambo ya minene makasi. Ce que j'ai aimé c'est par rapport à ce que la Bible dit dans le livre de Ageu que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Okay. Il a vraiment bâti le record. C'est un peu ça. Ok, tokoka bola boete bo kapela nzembo passer ma Kalambai. Ah baba nzembo. Ah boko pole ko yeba pasi oyeba to banzembo kimi. Ok, bon. Atabisengwa lola e tobinela mokonzi. Donc je l'aime beaucoup. C'est un artiste oazo édifié bana nzambe du jour au jour. Bakomi ko bangana kombo na Yesu bakangi bisaka bapaka timbangu bakomi. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Tout le monde ndeko yo zo seka. Pesa biso kombo na. Bonjour, kombo na Orline. Ah, Orline to moni na concert à Pasteur Mike. Mais concert on poye au quotidien. Ozaka libando. So mina no billet. Concert on a yé na quotidien mais na so billet mais to ba ku fe billet na kati. Donc to ki me tufumo mais to kota erzali. To sebe ba tondi si ba te belé. Non yé moi été mais ba comme da plein de na kati. Yo ba ba ku fa kati. Combien de personnes ba ku? Non, ba to ba bimira ba misi ba maman mi ba le misi ba jeune fille. Ba na ba kati kwa nini combien koti et bimisa bato. Ok, maintenant domingue mona mboka ba de balanti bino moko zo mona bato baza plein à craquer donc bato tous bazo bima ya remema donc so yebi ke ozala no muta ba tension na ba moment boye ko yaka na yo te potala ba bimi déjà ta ba 7 on a moni na misko nga déjà ambulance ezo kota kaka ezo bima na bato urgemment donc tozali tozo ko bato moni ba ndeko baza belé donc eza
pena awa donc population na police donc la policier bazo maîtriser population parce que baza tellement donc ba transport ezo yaka kaka batu ba ko yaka kaka donc lelo eza matata awa plein à craquer donc aux hommes na transport ezokota kaka ba transport ezokota kaka ba transport ezokota kaka donc to bande ko basali milongo bazosela donc mitema eza ko beta tango nyonso bako yeba teke ngana ko kota air nini bona participer na concert ya pasteur Mike Kalambai donc bala mboka bazoya ko célébrer to bande ko ayaka mbote na yo mwa mboka pesa biso kombo la yo kombo la ngai je réponds au nom de Mukuna Alvin awa toyena concert tosomi babie tosacrifie bamoko na biso me tokomona na bibembe bato bakufa terrible nazali na porte kuna ya triomphal namona neti lukuta nakomi awa namoni sikoyo bibembe yango ba live namoni 3 personnes akufa mama wana zemi akufi bauti okena sikoyo awa na jeep wana bato bazokufa tokomprendre de concert yango Kalambai apreparaki yango bien ou bien te asambeli te bato bakufa terrible awa tokomprendre te. Ok, moi on va passer biso kombo la yo. Ah, comme nanga Jonathan na otina masina ka c'est toi. Jonathan mwana changu benzi na mwana changu ye bato bakolobaki concert yango bato bakokufa pasteur Mike abondela kito abondela ibala mutu. Bon mais ça boye, eza makama concert nyonso ba réalité zalaka. Vous comprenez? Maintenant ba fali ba faire tout monde ba beta ba réalité zalaka. Vous comprenez? Eza iloko artiste là pasteur mala artiste aye to sanga to comme belé tension koyo. Vous comprenez? Eza makama ya concert bato bakufa mais sécurité za makasi. Bato bakufita ba billet mais to fait libanda. Eza ngo problème lo sambo te. Eza problème lo sambo nzambe na ta loboko. Nzambe ata loboko abomba po pasteur aza problème te. Nzambe ata loboko abomba biso po pasteur aza problème te. Po ba problème oso ya oyo na eya na muto pasteur nyonso bosangisa na muto nani. Oya kisasa bande ko balandi bozo mona bande konde bazo pesa ba réaction na bango pona par rapport ya maramozo le kana concert donc tozo kende parce que toza kakawa na salle de Martyrs. Pesa biso mbote na mbote mama to mona na concert Mike Kalambai ozo loba makamwana abande ko balandi mapabule mama tozo loba mama yale kifletaka ya to disi aza pasteur mo pe to linga bande mbole mingi tellement kaina na koti te me ple boti ya kokota ple sika zala na kimia aza s'intérêt kapata lobe bat bakufi bati mingi bakufi neti mama ezemi toleki be mama ezemi akufi mususu piqué crise na misatu me memi ba ba ke ba na 50aire tala ka mawa ple penya bande ko bakufi musu baza bombe ok ba passer Mike Kalambai mingi mondi isenga lola tobinela mokonzi lelo bisengo lola kebo bande ko balandi bozo mona kaka batu bazikoya ba transfert ko kota donc ba oyeye déjà etiki batu eke lisusu ko zo bato donc yangwana mbote na mwana mboka donc mbote mama na ngai donc pesa biso kombo bon kombo na nga die mais façon oyo na moneli lelo na stade de Martyrs papa Mike vraiment ils a la raté donc héros déjà doit de presque 15 heures batu bakufa déjà stade nano libanda moi yokota stade ezate donc stade plein batu bakufa étouffement donc batu baoki na bango mort donc na kokati tu fadika libanda na ba master moi écoute yokota stade yate vraiment félicitations na papa Mike oh vraiment asali nzambe ya pambola et niveau artiste na ibo bien il est vraiment libéré vraiment matondo mingi akaba to ko bona ko mo kapela pasteur Mike te amona pena ate balinganga na mo kapela ntembo pasteur Mike Kalambai ouais ndeti ntembo ndeti la programming papa na ngai umela kolo na ngai yoka losambo kolo Yesu mo Jésus mo papa ai mo Yahweh ai shilo umela na yo kicho yo ebongise na yo
bisengo lola donc lelo vraiment nkembo na nkembo veut dire pena la stade de martyr awa nkembo na nkembo bana landi bana mboka bato bokolanda biso partout dans le monde entier bo s'abonner massivement na Bafal TV donc tozali awa pona kolakisa bino ke donc to rattaquer le côté donc toza na stade ya martyr donc explore ya pasteur Mike Kalamba donc stade de martyr et débordé donc bozela ngai nazo kota siko kuna na kati elongo ndeko Mathieu tokende siko kolakisa bino makambo oyo ezoleka na kati donc en attendant sunga ngai nzela pa kolekesa tala kende kobaluka kuna comme ça tokota na kati ya stade afin que tokende ko tomoni bandeko awa Croix Rouge asimbi bango awa kolekesa te ndeko nini bakomelio bon comprendre bomoni moko azalaki wana na kati donc émotion asalaki crise donc bon comprendre donc azokoka te touffement tellement bato baleki ebele makasi yango wana ekosala ndenge wana donc bato mosusu basupportaka makambo te yango wana bazokoka te bakwei bacrise donc basalisali bacrise maintenant misusu bamei bao na hôpital misusu basopeli bao bamai balamuki donc bo comprendre kaka étouffement nde komolandi tozo expliquer bien tozobeta sete oyebi ke ozalaka na yo muta attention oyebi ke bamakambo okokaka ngo te reste à la maison tia baforfait ya internet otala ngo a partir ya smart ya téléphone na yo to mpe otala ngo na tv mpona boye bosalir tozokoka bandeko balandi banini ezobima donc tokei sikoyo tokota na kati ya stade tolakisa bino makambo ndenge ezoleka kuna na kati